Bonjour, bonsoir, Nabandeko Balandinho, Sloya Voice TV officiel, Botelano Biscanos Bozali. J'espère que tout le monde a bien. Bandeko, ceux qui allaient à Liboso, il y a visiter chaîne Nabiso, soyez les bienvenus. Nabandeko Nyonso, oh, yakala déjà batalaka émission Nabiso. Merci Nabino vraiment, Nzamba Pambola, Bino qu'on attend Bozo, Yakolanda, émission Nabiso. Bandeko Lelo Naye, Kola Kisandeng Ngai. Na sokolaka mbisi na ngai ya mai o to bengi na kombo ya ngolo. Déjà naza na vidéo moko na lakisa déjà ndenge nini ya kosokola ngolo, mais eza déjà vidéo ya kala e wumeli yango na lobaki na sala lisusu mususu ya sika. Alors bandeko nanga pona kobanda kosokola pona kobanda kosokola mbisi na biso ngolo na kozana besoin ya bambeli na ngandinga tozomona awa naza besoin mbeli ya mukie naza besoin ciseaux nanga et puis naza mbelu nanga besoin mbeli nanga ya munene ngai na sokolaka mbisi na ngai soit na vinaigre soit na citron, donc soit vinaigre soit citron na mungwa na kosalela vinaigre na ngai lelo naza na ngolo na ngai awa ngolo na ngai yangoyo ndenge bozomona. Alors pona kobanda tozokende directement déjà kobanda kolongola basalite na ngolo na biso. Alors bandeko ngolo na ngai déjà yangoyo awa na kati ya bassin naza na bangolo na ngai oyo déjà nasi na longoli basalite pona kolekisa vraiment air mingi te na kolakisa kaka ndenge nazolongola moko na bandaka nanu boye ngolo na ngai yango oyo ezala na ba oyo nasalelaka ciseaux na nga pona kolongola boye yango wana eza très important mama ozala na ciseaux na yo ya cuisine. Oh, j'espère que vous monde ngolaka bantene oyo nga nalongolaka pati mosusu omona batikaka me nga nalongolaka yango boye nazolongola. Yes. Alors na ciseaux na nga bandeko bomoni ndenge na longoli na bandi kolongola na longoli ba antenne wana na longoli nyonso boye. Après sikoyo nako sala boye fongoli na kati mbeli na nga ya mukie naza nango besoin parce que yango nde ezo permettre nga nalongola basalite oyo ya kati ya mwindu oyo. Sokopalula ozolongola très bien, ozolongola kolongola bien mbisi ya mai ezalaka deja na zei. Naza na bavideo mo ebele nalakisaka ndenge nini bambisi différent ndenge nini okoki nettoyer mbisi na yo epi bato ebele bayebaka konettoyer mbisi te ezala na bamwindu bamikuwa wana ebomba bamakila il faut kolongola yango très bien. Bamakila efandaka na kati ya mikuwa yango nazala na besoin mbeli na ngai ya mukie oyo ekotaka vraiment bien epanzaka na mukuwa kuna mpona ebimisa bamakila wana oyo ebombamaka wana.
Alors bandeko nanga eza très important awa nga na kata ezala na eloko mo makila moko ya mwindu ebombamaka awa soki elongwe te etiaka mbisi bololo nga na pasolaka awa boye na pasolaka na sir bozomona makila yango ya mwindu yango wana ezala susu na boule moko boye omoni boule oyo ebimi donc ezala ndeti biloko mibale boule wana ebimi et puis makila wana ya mwindu yango oyo ebimi donc ezalaka toujours na ngolo il faut ko bimisa yango soko zo bimisa yango to omona même su mutale ngolo no boye ayoki yango bololo makila yango yo bomoni na ezala na bangambu nyonso mibale nga na kataka toujours bongo pona ko bimisa yango ebimi alors siko wana nazo kende sikoyo ko rincer mbisi na ngai natala soki ba makila mosusu ezali ba salite ko rincer yango très alors bandeko wana na nettoyer déjà mbisi na nga botala bien sorry botala bien longue salite nyonso ba makila wana il faut ko longola yango très bien ba makila wana na point il faut ko longola na longo déjà ba salite nyonso ya kati moni mbisi na nga na longo déjà propre bien très bien na longo li omona onde komi pembe siko awa netapo na komi nde na kozwa mungwa na ngai na tie mungwa na nga soki osalela mungwa te ou bien osepeli osalela mungwa te osaleli juste vinaigre ou bien osaleli juste vinaigre ou bien pardon ou bien citron na tie mungwa na nga boye nazwi vinaigre na ngai na tie na sopi allez na fongoli mai na ngai na tama mai eza mai moto te mais moi mai tiède moko ka ya moto te parce que moi ite eza moto makasi ezebisela ongi na elongolaka vraiment zei na kati ya mbisi na asi bongo bomoni ndenge couleur ya nini ya mai ndenge changer mbala moko donc ezobenda déjà bazei wana na kotia pe déjà mbisi na nga banzela boye po permettre pe bazei wana déjà ya kati ebima donc bino mo bomoni mai wana ndenge changer couleur esali ndeti bafulufulu wana bandeko eza bazei eza zei oyo ebombamaka na mbisi boye soki osali boye moto akolia mpenza mbisi na yo akoyoka yango zei te parce que bato ebele omona osokoli ka mbisi bongo ndeti bambisi surtout bambisi oyo ya mai boye ezalaka na zei makasi alors faut qu'on nettoie yango bien po permettre moto ntango azolia mbisi na yo azoyoka yango nini te alors nga nasala mpenza boye nazotia boye mwa basalite bazei wana naolakisa parce que eza video tolobi tozolakisa nde nini ya kosokola mbisi ya mai tokoya mpe na bambisi modele mosusu natiaka mpenza boye omoni nazotia mosapi nanga boye makila wana ezobima epuis natiaka boye po ezopermettre bazei oyo ebombama na bacoin wana ezobima ozosokola mbisi no très bien omoni makila eza na awa mbisi na kati eza propre mais omoni awa mwa makila moke wana ezali nazobenda yango boye boye mpena bandeko na nga moto akolia mbisi na yo akoyoka yango zei te epuis yo moko omoni ntango ozotia boye mwa soki salite moko etikalaki ozobenda yango epuis yo moko ntango deja ozosokola mbisi no boye ntango ozosimba boye okosentir ke biso nyonso toyebi ndenge ngolo ezala zei okosentir mpenza ke zei nyonso esili alors bandeko
na continuer kosokola yango. Et puis il faut vraiment tango tie vinaigre boye, il faut passer mbisi na yo très bien. Il faut soit temps na yo ya passer mbisi parce que soko passer yango bien te ngai wana ekotikala na kati ya mbisi. On a continuer ko passer mbisi na bien, après na koya kolakisa bino na suka. Bomoni vraiment mai wana ndenge ekomi, mai ebo esande te boti ba fulu. Merci. Alors bandeko na nga wana tosisi to passer vraiment mbisi na biso très bien. Bomoni mai na biso ndenge ezongi couleur normale parce que mai wana ya vinaigre basé nyonso elongwe. Basé nyonso elongwe, donc mbisi na biso ekomi bien, ekomi propre. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bakozwa occasion ya kolanda émission na biso oyo na kati ya chaîne ya Voice TV officiel. Soko sepeli na vidéo na biso kozanga te ko aimer, kozanga pe te ko partager pona bandeko mosusu oyo peut-être ayebi te ndenge nini akoki kosokola mbisi na ye ezala bien propre, ezala na zei te, akoki ko apprendre quelque chose. Bomoni mbisi na biso vraiment eza propre, makile ezomonana te, tina mutu ozomona, tina mutu tina libumu eza vraiment propre. Merci beaucoup na bato nyonso vraiment oyo bazolanda ba émission na biso, ba oyo pe bazozwa quelque chose vraiment nazan esengo parce que moi quelques personnes batundambu vraiment bazotika ba commentaire na bango omona pe soki mutaza na besoin eloko a retourner eloko boye to kosala yango ndenge nini. Alors na ko encourager pe bandeko ebele o nan bazo sala yango te, peut-être bozo tala ba vidéo na biso bozo bénéficier na quelque chose mais bozo zwa tenter ou bien nan bobandi ko commenter te bo commentaka bo tika ka ba remarque na bino pe ba suggestion na bino parce que et encourage aka to continuer susu ko sala musala mala. Merci beaucoup na bino nyonso bandeko, to kutani na mbala ya sima. Bye.